un grand merci à vous parce que tout ça, c'est pour vous. Ceux qui te saluent moi erreur, nous sommes des humains. Benga biso, tamususu pona o yebisa biso. Toko ça l'effort, je crois, tamusu prochainement, toko ça la lisusu eloko wanate. Vraiment merci Alvaro Mwanza, le prince de la paix. Merci encore à Washington, le grand pays, de Boussali vraiment que émission Yoyeza l'a réalisée. Tchani Makiango, Papa na Lumière. Les lots, je crois, besoin, je ne suis pas à mon assiette. Pourquoi? Parce que nous sommes en deuil. Tout ça collé là, Naluba Nabino chaque fois que Naza, moi Nangaba, Banangaba Nyoso, Nazo lancé vraiment appel Nabino. Bana Mombele, Bana Lemba, vraiment Bana Yakini Nyoso, Bana Congo, nous avons lancé appel à Ngozanini. Donc d'abord je vais vous proposer à suivre élément Oyo Ndekonabiso Eliezer Salaki, à qui j'ai dit un grand merci parce que il a osé, hein, il faut tout dire Makamutu parce que c'est pas facile hein, il y a se tenir dans Makambo Boye, Kosala Kabani. Vraiment, merci à toi, messieurs, et plutôt Ndekonabiso Eliezer, merci. Parce que au Tindel Biso image, donc je vais vous proposer à suivre. Moi, si à Ndekonabiso, il y a un autre regretté. Et puis, Bokolanda Susu, je crois, Ndekonabiso, tchèque en mettant sous Batum Susu, Zouaki, Bazui, vraiment, tant il y a Kolanda Yangote. Alors, grâce à Tolo Belavi, je crois que Zui Yangope pour tout la bino. Bogoyoka, comment famille, il y a notre jeune frère aussi. Bogoyoka, famille na ye ndenge baza kolela. Plus loin encore, Bogomon a moi si na ye. Vraiment c'est difficile. Ils a pas si mingi. Nalobaki ndeko oyo abimaki. Je crois qu'il y a des photos qui circulent. Hein, où on a vraiment Azaki vraiment en super forme. Mais, bon, l'impolitesse de la mort de Balobaka. Pas ça, c'est lui. Tout le monde peut dire sous babimisi mutu oyo abeta qui est balwana. Mutu ana il paraît benga qui est na kombo na ye. Malgré le gouvernement, Basali ou Faye Basala, Babimisi Moutoumoussou sur la place de la personne Oya Sala qui acte. Voilà. Nazo, c'est la bino d'abord image Oyo, Tolanda on a biso tout parce que moi ça m'a fait très mal. Il y a comme on a qui Ndeko Oyo, vraiment il était un responsable. Hein, Naaj Nae, franchement, Azaki est responsable, il a osé de faire tout. C'est un père de famille. Azana Banami Balé. Atiki moi si naye, na moi na bébé. Alors, on a lancé appel na Bandeko Nyoso Oyo Bokolanda. Élément Oyo, n'hésitez pas vraiment, il y a contacter Bison na numéro wana. Ekoleka ndenge nini tokosala. C'est-à-dire, ce que bengi tokoyokana tokokutana biso tout moto nyonso oyo akozala na un petit rien tokutani biso nyonso tokei na kombo ya communauté congolaise na kombo ya surtout bananga bamingi oyo bolanda ngai tokutani tokei totieli bango mbongo wana biso nyonso. Vraiment n'a pas insisté qu'ils allaient filmer tout yango parce que famille oyo bakufeli mwana na bango mwana wana bimaki lokola batu nyonso nde bakendaki ko manifester pour intérêt na biso nyonso na bao toza libanda tolobaki na bango babimi. Alors
liwa ekuti ba ndeko mususu na libanda oto yebi tout ça l'effort parce que tant que tu ça batu bobima bandeko bana kini bobima babimaka. Alors il faut savoir aussi que tant batu babimaka incident peu koya comme le cas ya ndeko na biso nani Rossi a eu problème. Alors nous voulons donc exprimer vraiment notre sympathie, hein? Tout là qui savent vraiment que tous ça congolais, parce que qui dit congolais za mutamba wande balobaka tout participer même n'en tire rien. N'hésitez pas vraiment de nous contacter, numéro na biso yango wana. Alors on va faire ça ensemble, tout ça lango biso mo côté à toza na 1 euro à toza na tala moi si nende ngazolela a bien comme na souka parce que c'est lui qui s'occupait de sa famille et je crois bande golé ça peut même ba parents naé mais aujourd'hui il n'est plus accueilli vraiment accueilli pour la cause ezali normal ya mboka. Alors na sengi na bino déjà na otie la bino élément oyo bolanda après tomeko sole susu muke. Mbote papa. Mbote mdeko Eliezer. Papa yoza nani? Ngai nazali tata ya Rossi Mukendi Chimanga. Papa oyo abotaye. Oyo abotaye atangisi école maternelle secondaire université Ndayo. Rossi azalaki quantième parmi bananayo? Azalaki deuxième de la famille. De la famille. Mais il y a bana ebele. Dans la famille. C'était, on l'appelle chez nous, Pandangila. Celui qui montre la voie à suivre. Je l'ai éduqué sur quelques fronts. D'abord les études. Ensuite, l'encadrement de tes petits frères et de tes sœurs, de la famille. Rossi est champion d'Afrique. Il est sorti champion au Cameroun, le champion de l'Afrique centrale. Il a ramené une coupe qu'il a présentée à André Kimbuteyango, ici à l'hôtel de ville. Ok. Rossi est licencié en relations internationales de l'université pédagogique de l'IPEN. Rossi Mukendi Chimanga, c'est ça son nom. Né le 12 décembre 1982. Deuxième fils après Mireille Kango Chimanga. Ça c'est la famille Chimanga. Rossi a été encadré par le professeur Philippe Bioy. Il a même enterré ici à Kinshasa. Et c'est avec lui qu'on parlait souvent. Il me conseillait pour me dire, papa, reste calme. Tu ne vas pas mourir comme ça. Mais comme Mobino Moussika et mon sang sera écrit en lettres d'or, comme on a écrit le sang de Lumumba pour l'indépendance. Et moi je vais mourir pour la liberté. D'abord le peuple. Wana ye Rossi mtwazaji koloba maloba wana. Ye moko alobi papa okufa boyete makila nanga bakokomango en lettres d'or. En lettres d'or ndenge ya Lumumba ekomama. Et comment? Et le wana aloba kina yo na circonstance nini et puis na période ni. Alors quand on l'a arrêté,
pour le boulot Manzengel ici. Ouais. Il y a un ça dit tout pour nous permettre taxibus LRT na rond-point Ngabao. Aye mutu abundaka libulu Manzengele nde na seri wana bakangaka ye aye koyebisa yo ke papa okokufa boyete makila na ngai kokomama na lettre d'or lokola makila ya Lumumba nde abundaka pour ke babongisa libulu Manzengele. Ouais. Il a été même arrêté à la Demiap, là où prison où on arrête que les militaires, et on a tout fait pour qu'ils sortent de là. On l'avait mis à la Demiap, bloc numéro 13. À Salaka, combien de temps la Demiap? À Salaka 30 jours. 30 jours. Mais il y a Zaki Soudate, mais il y a des Demiap pour le Cameroun. Bon, c'est Yangaba. Ndem kafunda kaye. Afundi parce que telemeli makambu yake il faut babongisa nzela donc il faut kakotika ndengo ana sisa. Nazali combattant jusqu'à la mort. Je serai combattant. Et il a commencé à me montrer une chanson. Je serai combattant à la mort, jusqu'à la mort, jusqu'à la victoire finale dans ce pays. Kabila ne dirigera pas. Kabila, je suis congolais de père et de mère. Je suis Mukwakalonji. Mukwakalonji. Mukwalukusa. Mwenakayembe. Mukwamukenji. Il m'a donné tout ça. Il a vu tout ça. Mais il est mort. Assassiné dans une église. Et chaque dimanche, il donnait toujours à l'église. Chaque dimanche, il partait toujours à l'église de 10h. La messe chantée en français. Il venait ici. Il a mis au monde son fils. Mais ça, voilà pourquoi je suis un homme de paix. Je voudrais que la paix règne dans ce pays, mais moi je ne travaillerai pas avec ce gouvernement ici. Parce que ils vont tenter de me corrompre. Or moi, je ne suis pas facilement corruptible. J'ai éduqué, je suis marié, père de 9 enfants. Et deuxième, tous sont des licenciés dans ce pays. Et moi, je suis enseignant de carrière, professeur de mathématiques. Licencié en relations internationales à l'UPN, parce que c'est là aussi que nous autres nous avons terminé. J'étais à l'université hier. Et, on m'a même dit qu'il venait d'être nommé assistant. Et après avoir travaillé pendant autant d'années avec le professeur Bioya et au révérend Kine ailleurs, donc en dehors d'être licencié en relations internationales, Rossi était sportif. Et Azapé n'a pas collègue, ouais, je pense. Oui, voilà. Papa Nalingi, parce que Nalingi, Natuna Moutouna Mouké. Est-ce que, selon les témoignages de nos familles Bouzanango, beaucoup de koye ba piste, quand même, il y a l'Iwaya Rossi, beaucoup de koye ba ke mutu atiraki aza mutu boye, mutu wana ezaki pona nini bazaki kokane la ye,
parce que déjà maloba uti oloba c'est comme si quelqu'un savait que eloko moko ekokaki koya avec différentes arrestations oya bakangili lo bakangilo des fois balaka ko uteli wa aussi une fois bakanga keka na makambo marche après ben bakanga aussi à côté des miens bakanga makambo ya route universitaire bo filmango ti lelo route les impraticables a comme na des miens pour ça ça 30 jours to mona kaete to sola kalete est-ce que kutazala ki toyeba ki tezala ki prisonnier moko tonga bimi de recette ne biso message aussi va proposer à mettre reprise dans le bon nom de mon frère makila ya nanga tangi à mettre reprise pour na okende ko collaborer na votre gouvernement aye ko proposer sur ndako ba bengi ngai na ke ko travailler na gouvernement donc ko travailler moi je suis combattant na ko combattant kufa na makila salité te ya bana Congo il faut na kufa maboko na ngeza la propre ba comme qui comme menacer le fait que refuser qui catégoriquement ko travailler na gouvernement yango ba comme qui ko landela malembe la fois passée azaki na messe na Saint-Adrien aza croyant à Saint-Adrien a dirigé sango ti ba comme Nicolas Gamoni suspect aussi azongi cette fois-ci azaki na Saint-Adrien bengi ba bi marche ezana Saint-Benoît aussi accueilli Ntoza ba image tout autour aussi na sango ba solo li makamzo esili oza tomboli drapeau Congo lobi oui tozo kende marche ba solo ba bandi ko bwaka gaz lacrymogène aussi ke malembe na ba garçon tout ba kanga portail c'est-à-dire pour que ba kimisa ba croyant ba zonga na kati église ba bengi yene aussi mukendi ba bikari na lobi beta na nzoto mbala motango ya nanga kimi ba image ezali so bokoti na YouTube fini mukendi chima nga aussi bokomona abete na ndoto ya nanga kimi akwei batu bazoya ba secourir abete liso batu masasi na bagaz lacrymogène malgré ça du fait que ya nanga lingaki kozala corrompu te alingaki ko travailler na gouvernement de son vivant si ba bete masasi ya nanga zalembo azete mystique babengi ngai yana tayako sabete masasi yana nga bina tali so problème eza bobenga Georges Kapiamba yana nga tikela biso ba numéro yana nga ce n'est pas un voyou le gouvernement na bina ngai to dala mbongo te ko poursuivre bino un voyou ko za na carte te un voyou ko comme livre te yana nga n'était pas un voyou mon grand prêtre avec bio ya makutu karina beti yana nga masasi Kari na beti ya nanga masasi ni kambute. Et la gloire soit rendue à l'Éternel. Courage. Ça fait mal. Yonde mama ya Rossi. Nga mama ya Rossi. Oya botaye. Nga na botaye. Oye komelinga na ebite soki na koloba nini. Mwana nga azavoye. Atikala kobunda bituma na balabala te mwana nga na yebi aza sportif abundaka jujuti na ipeni ba yebi même na quartier seka koli na mandi rosati ki vide munene na famille yende na teki motema okunda ngai azala lekine ya mombali tango akoli na mabele azo baluka lisa se kotie na nzoto alongole lamba bakanga makilebi mate ya zolela ba filmer nyoso bana lemba kuna nyoso bazana ba image wana Général Kasongo atelemi bazalaki wana présent liboso ya sembe na bango nyoso batelemi boye bazowela nzoto ya mwana tango babetie masasi po bango bazwa bacha na mutuka bakende nango bao bazali na kata paroisse be bazowelela nzoto bakoti singana babengi ngawa na keti na Saint Joseph na moni bango ndenge bazowuta mwana nga kufi kaka boye kombona ya lobi ndoto ya leta molimo ya nzambe aisoki na kufi makilala ngeyotanga po na ekolo nga moto pamba na bokoli mwana nga na pasi mwana nga na bokola bango na nini ata bino moko mboka ngo yango ya pasi boye bato baloba te tozangi kutu na mai ya komela na makala toza na pompe te sikotoloba te mwana nga kufi po na ekolo oyo mino moko bato bokendeke pa bakonzi boyebisa bango baya kotrouve solution mpona liboto oyo baza bana mibale sikoyo na minute oyo mosusu ya mobali oyo aleki na ye bazolukisa ye
bakanga ye babotola baimage oyo aza nango bakimisi ye siko mboka yango oyo totikela bango bino bato bokende na batelevizio mwana nga alandaka baba Molière mwana nga alandaka tokomi wapi mikolo nyonso ende koloba bakila rosi nange ganga bosala justice ya nzambe esalema tozosenga justice ya nzambe me ya mokili te ya mokili eza korompi nzambe atala likambo oyo esuka bote Karina azala pini mpona makila ya rosi nanga atangisi papa na suki wana boya kokoma livre te papa na ngai mwana nga kokoma livre te moto oyo atanga te aza na mayele te akoki kosala livre te ayebisi nga mama nasali livre na nga madame moko amundele abengi nga na Canada po apiblie livre na ngai mwana nga akoki kokende perte bote nasali mosala ya pamba papa naganye nini na mboka oyo naganye nini nakufaka mobola mpo na Congo mwana nga azali koloba mikolo nyonso Congo eza ya biso nyonso bango babotamaki baministre te biso nyonso toza mboka na biso Congo rosi okobima ata na mboka oyo te tala ndenge bazolukisa etango abimi na kasho awa alobi mama soki nga nabimi na kimi na nakobundela Congo abundeli Congo azwi nini nasuki wana nazaki. C'est vraiment une émission d'une grande consternation. Ndenge Bokomona Wana. Oh, je sais pas, ça ce sont les écrits de Rossi. Quelle mécanique politique pour les Congo? Les Congo-Kinshasa, débat de fond sur les nouvelles ordres politiques. C'est à comment on a 2011, décembre 2011. Ce que j'ai aimé dans Malobaya Maman, à Lobi, Rossia Zaki sportif, jamais bamona ya zo bunda na balabal. Contrairement, il y a ndenge to comme on a les lots bazali ko utiliser bande comme sous contre le peuple. Et je me suis toujours posé la question de savoir, dans un contexte, il y a des pays comme les États-Unis, où on a recruté Undertaker, John Cena, que deviendra le pays? C'est un peu compliqué. La vidéo, il y a des vidéos. Et nous savons que Maloba Oyo, les parents y a aussi Bakoloba, ils ont Maloba, Bissonio Sotoyebi parce que les Anzembo, Bachaka, Disco, Bachela, Kabiso Namato chaque jour, Okokufa Mabe, Tokoboma Yo, Kanisinin, ainsi de suite. Les lots Rossi accueillis. Quelques noms sont cités, mais comment on a bakotanga, bazotanga, lobi tomoni va présenter biso policier qui est allé, je ne sais pas, protéger, mon konzinayo, bagressa qui est pas nani, nangonganini, parce que Rossi a quoi na kacha église. Et phénomène où il y a kokota en église, moi-même j'étais sur terrain, nangiringiri, bazokote la batuti na bandako. Ça fait très mal. Et ce qui est curieux, bande kwango wano bazobima, bazape bapayate bao bazobima bande kona bango. Ba congolais lokola biso, o tozali ko souffrir na bango lokola biso, ce qui est bien, c'est tout policier azo senga yo pesanga ta mai. Donc tango bazobunda, eza même temps pour la misère wana. Tozana komina makala mama lobi. Ma ezate, courant ezate, donc baloba te parce que zana batu basimba manduki. Ou bien que manduki ezambongo na biso peuple, teni balata ke zambongo na biso peuple, nyoso bakosa les zambongo na biso peuple, mais on ne veut plus que le peuple puisse parler. Rossi atiki bana mibali, eloko na koloba mingi mingi, ndenge balobi nani mongo mwasi akoyate s'il vous plaît toujours déranger moi mon question eloko tozali koloba ezande ke mboka oyo ezamboka na biso lelo ezatour ya Rossi soki boko négliger to éviter soki lobi kozala tour ya nani parce que bazo silisaka biso moko. On ne sait pas le péché que nous commettons. Nakola Kisabino Nzela ou Rossi Azalaki Kobundela ou le bourgmestre Akenda Kangisie, on va l'amener comme un militaire, ceux qui a modèle ligne, ba comme maye na nini na demiap, bisika ba militaire. Mbote mama. Mama kombona. Get. Madame Iget Mkendi. Iget? Madame Mkendi Iget. Yoni mwasi Rossi. Mama sina.
Bébé Azana Ajni. Azana 2 mois et demi. Azana 2 mois. C'est compliqué. Est-ce que tu causes moi témoignage moko ya muke sur Rossi ni nazaki kolobana yo nani? Maman, ne tenez mon nom est maman. Phénomène intelligent. Tellement intelligent. Tu connais aussi na maman bête habitumbate. Aussi na chef baki ando bunde na kapo na pepe. Adoko bunde pour la pepe chaque jour na ko le bananga iget. Ne t'inquiète pas. Tado bunde pour la venir à banana ngai. Sala boue pour na venir à banana ngai. Sala boue pour na venir à banana bazala bien. Batanga bien, bazala bien. Congo c'est bongi. Bananga pe bazala bien. Maman est là. Tu vas te débrouiller. Mwana. Attends, ça va kati. Na bote kati. Na ibusa ni note. Tana. Tos na banapi. No banapi. Attends la Nicolas chez. Bonsoir aussi. C'est quoi on a bien moi. Miliki. Badna so babota ba ebi comment. So za na mwana comment esalaka. Non ça non bandana gauche na droite. Tu quoi je n'arrive pas à comprendre. Na o mona te film ngo za kineni na zo yebate na bandana ndenge nini. Na couche na pampers na nini na ebite na bandana ndenge. Minerva na bandana classe o bandana classe ndenge. Ana Congo soki otangi te ozapene ototangi pour na atanga ki c'est licencié na relation internationale. As assistant na ipen bientôt auto comme assistant. Siko ba boni moneke ka boy. Na kirani tangi ka boy siko pona bana na ye. Pona bana na ye. Maman. Onde aîné. Ça va? Sois ici, mets-toi ici. Mets-toi là. Comment tu t'appelles? Kelly Duma. Tu es en quelle année? 3e scientifique. Merci. Courage. Voilà. Oui. Voilà timonia oyo yana bande kolata. Pona tune ya olata monnaie pour la nina bien za idéologie atitike la biso. Ya tija kufi atike biso monnaie atike biso na idéologie. Le peuple gagne toujours. Ya nanga ya kufi kwa Jean Daga c'est le champ de bataille. Tokomi na kati ya insécurité moko totale. Tozo ebate pour aussi et comme kakano ami ya aussi tozo ebate. Tozo senga pe droit de l'homme. Nabi ke droit de l'homme ezalaka. Yango mtelande ki aussi ti na demi ti na kankokolo. Na de maître Kapiamba Georges ozo kangai osatikelanga numéro no soki problème to benga maître Georges Kapiamba. Droit de l'homme ezali. Bwana secours à famille na ngai. Ezaki da l'homme. Ezaki amawa. Ezaki na yalanga bunga ka bona maboko yalangai. Yala kosoka benga Nathalie. Ya pesanga ta vitamine T na dipyrone. Ya aussi somba la pharmacie ta paracetamol mela. Yalanga mela kisite. Yalanga koi musika. Na nota ta ko pote yalanga sécurité. Que la justice soit faite. N'abi que justice est salama, mais justice en Zambé est salama. Le peuple gagne. A dit que les Gnema Loba, Biani Kingala Okufa,
mais tu continues. La lutte continue. Comment on dit que Bunga la Congo avant qu'on fasse le vendredi. Je vais décorer le sol congolais avec mon sang. Maloba aussi kokisami. Rodi na lelo na moniera oti akokota na sa mabele rosi na ngai. Nakolela na moniera oti akokota na mabele. Ponela kisa ok ya na ngai. Tango za ke vivre je t'aime. Au-delà de la carte mort que je t'aime. Oh, quand tu m'appelles, tu resteras toujours gravé dans mon cœur. Tu es toujours dans mon cœur, je ne t'oublierai jamais. Oh, comme conjugué dans le passé. Tu avais plein de l'avenir devant toi. Un jeune assistant. Pas voulu collaborer avec le gouvernement. Tu étais un voyou. Un voyou ne peut pas écrire un livre. Les Bayasuka, ils ont passé dans mon thème. J'ai investi dans Rossichman. Moi, un ancien, un fonctionnaire de l'État. J'ai gagné combien pour supporter ça. Rossi est mort sans une dette de quelqu'un. Sans une dette. Oh, l'État a beaucoup de dettes de Rossi. L'État a beaucoup de dettes de Rossi. Et j'ai reçu même les gens de ici, procureurs de choses ici, qui sont venus me déposer ça. Pour me dire, ne vous en faites pas. Rossi a été pleuré partout au monde. Et en France, aux États-Unis, les enfants que j'ai donné cours, moi, Dieu merci Nzob, Nadir Kolefouka. Donc, vraiment, ma condoléance na biso, na famille ya Rossi. Et toutes nos condoléances, nos sincères condoléances, vraiment aussi na mon thème. Parce que nous voulons vraiment exprimer notre sympathie la famille ya ndeko na biso oyo. Et je crois boyoki bandeko nde baleli, boyoki famille na ndenge baleli. Je crois ce qui toko sale loko oyo le plus vite que possible et vous allez bien. Parce que Europé ça peut exemple il y a moi malamu bandeko bakomona penza que tant que ça bomba bima tokokipe ko assister bango à tout moment parce qu'il faut savoir que kuna imaginer tant tout ça là ba marche to marchera tranquille tranquille, il y a même des policiers qui nous sécurisent baza tout autour il y a biso juste pour nous sécuriser hein ba ya pour ça bon to mabete. Atago tozo finga to sala nini basala de l'autre côté donc ils sont là juste pour vous encadrer pour vous sécuriser batindara bango vraiment la préfecture et batindara bango donc bila tindara a détacher batu ba policier ba ya pour na ko sécuriser batu mais bandeko o ya biso tant babimaka avec beaucoup de risques parce que massa c'est beta maka ça dit mutazo tirer mutu na nzoto. Donc alors tant aux outils d'abandon bongo il faut savoir aussi qu'il y aura des retours. Ceux qui retournent exalté gloire à Dieu, mais ceux qui retournent et salami il faut assister la personne. Il faut tout assister la famille où ils ont regretté la minute parce que la minute tout sur la boye batu ba kufi trop na mboka na biso. Ceux qui trouvent dans ba initiative oyo à chaque fois ceux qui famille moko et kufeli famille moko sali boye na cause normale ya mboka vraiment to kutani to sangisi moi nyoso kozala nango n'hésitez pas ata 1 euro ata 5 euros ata 10 euros nyoso kozala nango n'hésitez pas to kutani et to ko filmer yango to bengi famille to tindi mbongo wana na famille je crois et kozala filmer
na Kinshasa pe kuna tokotinda tolobela vieux na Kinshasa bakokende ba filmer comme ça vous bokomona ba image. Je crois que vous allez bien et puis ça va donner encore du courage na bande konabiso oyo tant mususu baza moi libanda ça dit bande konabiso oyo yo bazolinga vraiment se donner corps et âme pour notre pays. Ça fait mal bande kotan bazo bima boye et lelo yo mutabeta ki masasi amonani ndeko na biso wa bazo benga na kombo ya Karine yeba ki mutu nyonso azana ne bandeli pe na suka na ye. Mais il faut pas précipiter liwa ya moninga mususu parce que yo po kufa na yo. Donc ça sert à rien au sala eloko au sala kiwana yeba que Mobutu azalaki grand prêtre de l'Ikunzinga azalaki milliardaire parmi penda ba milliardaire monde azalaki mais lelo yo bakunda ye na monda ko muke na Maroc bakunda monda ko muke na Maroc. Je crois na le bango pour la plaisir mais dans le bango pour servir un peu exemple. Il y a batu autant sous besoin de ça baninga mabe boy que batu bazo bambongo ebele tant balobaka bien malaki ba profiter na bon ngote tout mona yango et puis toujours continuer comme mona yango. Donc d'ici là portez-vous bien et donc on a ça là qui juste pour na neb sala bandeko numéro ya téléphone na biso yango wana to bengani ezala mutu moko oyo kozala wana to bengani ezala maman moko kozala wana to kotia maman moko kozala wana to bengani déjà parce que bazozela biso na ba maman yango baza déjà prête to bengani to kutani vraiment to la qui ça vraiment qui ndeko na biso to la qui bon ndeko parce que on est frères on est sœurs to sungana tango problème ezui parce que problème ezui ndeko na biso oyo ezui pona biso. Donc parce que c'est-à-dire ceux qui payent zalaki bien à vendate biso tout ça na poto to la ça quand même tant ça bango bima babimaka. Alors to aider bango to aider famille oyo dans la lobby. D'ici là portez-vous bien et restez connectés dans tout le la vie. Je crois ceux qui les kambo monsieur Zali to ko hésiter à contacter Bino mais bobenga na numéro oyo toyo kana to kutana. Je vous rassure que vous allez filmer pour la précision parce que nous sommes des Congolais toyebi biso nasima makamunenge zalaka yango wana moni to préférer soki mutapesi mbongo na ye soka kolinga azape présent tango to kotia mbongo ngo et puis tango to kotinda mbongo soki ya kolinga mais na sima ya nyonso bokomona ba image oyo ekosalama awa tokosala yango et puis na Kinshasa toko déléguer mutu oyo osala yango le plus vite que possible pour nous lakisa quand même eloko to salaki eboutir na nini. Donc merci na bande ko nyonso oyo bakoyoka appel oyo bo hésiter bana ngaba bana ya Lemba bana ya Mombele bana ya Njili bana ya c'est-à-dire Kinshasa mobimba oyo akomona que parce que ezui biso bana ngaba ndeko na biso aussi aza mwana ngaba za na venima nzengele ezui biso. Alors ceux qui beaucoup assister biso et kozala bien nzambe apambola bino. Si ton ya papi guerre toro beravi eza sita soro penza toro beravi si ton ya papi exotique biso na biso chez Vieux Sims nyonso ezali soki boye na bana na ba papa na ba mama na koko do a to sepelaka solution nyonso awa ezali nyonso ezali donc ça veut dire que ezali nyonso eza pas Vieux Sims toko gaz na gaz live on va dire là on doit la ville à Lyon chez biso na biso avec papi gagne tout le monde
donc papi gena oti Paris pour ça parce qu'on a la ville à Lyon Antoine exotique à ville à Lyon il y a bébé tant gaz na la koya ici comme donc c'est que mara va bien gaz la présence na boka na bébé mambe donc kilo mona papi gena dans le kilo gaz na gaz à l'air na terrain quoi et exotique ya vie na biso on vient à biso ça na mboka na mboka soko usimba soko lekita wa tete comme on a dit c'est moi qui ça fait lumière de Lyon Antoine a biso na biso à Kata Lyon donc soko lekita wa tete donc ça veut dire il y a une Lyon té ben again Blaze Fashion le mot évidemment à la biso yango nde makambo ayaka tout le temps to la pour logo yo les bien on est qui na mogo mobimba ya Lyon ba évidemment biso na biso pe ba oya mo kitoko makamtu kitoko bilo to ala on besoin bilo na biso ya oyaki na uta ekin bilo ngwa yango na zuli yango. Com tanto prazer, tanto orgulho, mais uma vez Gianni Dendel, representante de Lyon. Estamos aqui a compartilhar aqui o efeito factiático dos factos em si, num espaço tão delicioso, Biso na Biso, que está a estar comparecer. Biso na Biso, ngai awa, o que ninguém bande conhece balobi, Biso na Biso, awa polémique ezalaka te, awa pe bato ndenge ya bien. Donc biloko nyonso ya mboka ezali ngamona utaki na ba marchandise donc awa biloko ezangaka te année prochaine 10 ans na biso en tout cas nzambe aza malamu mais secret na biso ezali koyeba musala kozala sérieux na musala korespecte bandeko koyeba kosola bien wana ezali secret ya biso na biso ngai wana mingi oloba te nazali kozela bino oya musala liboso nzambe asunga bino.